Branham provient du Kasaï. Parce que nous venons d'une semence maudite. Parce que nos grands-parents, ils étaient des féticheurs. C'est vrai. Qui adoraient des esprits méchants, qui adoraient des sorcelleries. Parce que la première sorcellerie en Afrique provient du Kasaï. Qui s'appelle le Luzao. Mamoué. C'est pour cela là où se trouve l'adoration des hommes. Les Kasaïens sont pleins. Si vous partez là où on maudit les gens, on fait des bêtises, c'est là où se trouve beaucoup de Kasaïens. Zambio shakabutak bakasai ke batubabu. Aka Mungu yote ile abantu bavala kama mavazi paka bakasai. Doko pale. Bonjour, bonjour, Nabalandinho sur la télévision, peuple congolais bolanda makambo ya kafukafu oyo. Pasteur alobi na kati ya etonga na nzambe to ebite to kende wapi. Bandeko na ngai toloki pasteur oyo, tolobate pasteur apôtre to na to ebite na likambo oyo tiko bimisa par rapport ya ekolo baluba. Bandeko na to ebite est-ce que ezali ya solo to lokuta. Ya to bengi na bandeko nyoso oyo baza ya mbujima ya kananga e ya chikapa ba ya ko relater biso na likambo oyo pasteur asili koloba par rapport ya ekolo baluba. Alobi ekolo baluba mingi bakoko na bango bazaki bandoki yango mingi ba église na bango ozomona basaka toujours ba désordre moto ebiti entre guillemets to comprendre na bonzambe ya solo papa oyo ezali parce que président ya république a bien inquiété ou bien ça un problème quelconque ou bien ça révélation réelle oyo abimisi. Alors tolandi yango na bokebi nyonso toye kolakisa ba tout nyonso wala na biso na entendre ya moke ya na radio télévision ba ya koyo kango to partager est-ce que ezali ya solo ou bien ça un problème moko oyo papa na biso alingi ame ko avouer epesi pasi epesi mawa bandeko bolanda sima tozo tolanda. Fongola matoi to ka révélation à pasteur. Beaucoup de gens qui adorent beaucoup Branham proviennent du Kasaï. Parce que nous venons d'une semence maudite. Parce que nos grands-parents, ils étaient des féticheurs. C'est vrai. Qui adoraient des esprits méchants, qui adoraient des sorcelleries. Parce que la première sorcellerie en Afrique provient du Kasaï. Qui s'appelle le Luzao. Mamoué. C'est pour cela là où se trouve l'adoration des hommes. Les Kasaïens sont pleins. Si vous partez là où on maudit les gens, on fait des bêtises, c'est là où se trouve beaucoup de Kasaïens. Zambio shakabutak bakasai ke batubabu. Aka Mungu yote ile abantu bavala kama mavazi paka bakasai. Doko pale. Ce sont des semences maudites qui viennent des cérémonies démoniaques. On a toka comme cérémonie démoniaque. Mouchoucha ma micro yacht et laissez-vous que deux micros. Parce que vous ne savez pas comment arranger les choses. Bien aimé dans le Seigneur, bandeko bosi kolanda. Témoignage de révélation réelle. Oyo papa na biso asiliko bimisa epesi pasi epesi mawa na moment oyo bato baza mingi baza kokumemela nzambe na ba église ebele baza kotala nzambe ya bosolo oyo asungaka oyo abikisaka oyo asalaka makambo minene. Oui ya solo ndeko na ngai soki olandi miziki oyo babeti e baluba bayembi yango yo moko ressentir que non awa nzambe azali toza ba chantre oyo ya baluba bayembaka kitoko ba Mike Flow bato ebele tokota ba Moïse Mbia ba Mike Kalambai tokotanga ba ebele ba Fiston Mbuyi bango tout eza baluba ba Sandra Mbuyi baza kobimisa ba nzembo ya chaque jour oyo eza kobinisa mokili. Mais papa misi révélation to ebite ezali par rapport ya ko asa connecté te ou bien ezali révélation oyo toza ko benga ba ndeko nyonso o ba commenter na émission na biso ba me koloba est-ce que papa oyo eza na raison to a raison te. Est-ce que papa oh ezali na problème ou bien ezali parce que comme attend de la fin oh ba vérité il fallait la tanzoto. Alors ndenge papa alobi toza pour ça bandeko même pas toza débat à makasi mais to comprendre réellement est-ce que alobi ya bosolo
ou bien asalika eloko pona ko meka quoi ko bobiner to ko zoaba na nzambe ko longa président nzambe parce que musique to yoki makambo belé ba pasteur to yoki makambo belé to yoki ba kabunyo alesa to yoki ba porte ya ACK to makambo belé oyo se passé to ko se demander maintenant est-ce que réellement bon nzambe ezali toza na droit ya cogiter ko connaître mais na miso na biso o toza ko tozo mona est-ce que na o papa lobby et pesi biso ndakisa ya koloba est-ce que za masolo ya solo to ya lukuta ndeko na ngai pesi pasi et pesi mawa na komona ba église de musu ebele bandeko na ngai ole ka accompagner ba na nzambe na bonzambe mais za ko détruire ba na nzambe ebele papa tangi église moko eza na mbujima église wana eza église oyo ba musu eza ba longola bilamba bango bayebi eloko se passe na kati eza un peu compliqué to ko tate pa tozo iba to iba moté mais tozo ba to ke non église musu eza ke non yayo eza ngai yanga eza yo chobe sisi na chuluba yayo eza ngai to ba kotaka sa bilamba alors tout ça eza ko amener ba na nzambe na présence ya nzambe ou bien eza ko deza ko longola batu na présence nzambe alors le pesi pasi bande konanga iso to la na ndenge batu mingi balelaka musique ya baluba eza batu ba milelaka parce que na kati adoration ba baluba balelaka alors mawa ya nzambe o ba koko basala nde konanga bien aimé dans le Seigneur oui toki na kobunga tie quand le baluba baembaka quand les baluba chantent baza koyemela nzambe la bango na motema na bango oui les bakongo chantent avec le cœur oui il y a aussi notre école batete la baemba na mitema na bango mais il y a des baluba qui chantent tu sens que non oui asimami na molimo santo mais papa lobi que non tozali na malédiction touta bakoko na biso bazali batu ya kisi batu ya soloka bao basimami bakisi est-ce que mawa oyo baluba baembaka toujours bande konangai est-ce que nzambe ya mawa ayiko longola bango na sika na te ako transformer bango te mais témoignage ton message à papa na biso na tonga nzambe alobi église nyonso ya désordre et il y a toujours des baluba qui sont là dedans et tozo mituna est-ce que révélation oyo ezali ko permettre ko kinde ko fongola batu oyo bakangami Père céleste Dieu tout puissant azali kotala nini au passé bande kotoki batu balobi ebele sur ba pasteur sur ba chantre. Mais aujourd'hui, c'est Église Corps de Christ, au pasteur aïe, na message naïe à transmettre dans le peuple de Dieu, na liboso ya cher, à lobby, ba o tout, balandaka, ba messager. Ya Branham sont des gens oyo, ya baluba, parce que les baluba, abani ko détaillé, bakambo o a détaillé. Donc disons, ba messager ebele, dans la carte église, les messagers sont des baluba. Et ils sont maudits selon papa la biso entre guillemets baza maudit malédiction ba koko la bango yango et région na bango Père céleste ndeko na ngai o na biso par ci par là est-ce que message oyo to ko zo batu ba ko lobela biso tozali disponible pour na moto nyonso o alingi a passer na émission biso o alingi a ri apesa yaye a contribuer peut-être par rapport à langage oyo message oyo papa la biso asili ko bisango. Oui, toza basé l'ensemble. Message nyo so yaka to capta to zoango. Mais l'esprit a discernement to comprendre. Alingi a bemisa ko bebisa batu na image ou bien alingi ame akolongola batu na esika oya mabe. Parce que prédication ba fonda kango te et il fallait prédication ezala circuler le monde entier. Tozu yango to me kolekisa na ba congolais o baza partout dans le monde entier. Bayebi histoire ya Congo, bayebi histoire ya baluba, bayebi comment racine ya baluba, bayebi comment force ya baluba et bayebi comment ministère ya bonzambe na baluba ezokende. À part ba messager, toyebi ke ba mususu bazali na ba église de réveil et belé bazali sont toujours de baluba. Et à to sentir comment baza ko se déchaîner ko kabwana et tozo baté. Qu'est-ce qui se passe? Est-ce que papa ou lobby ils allaient d'une de message il y a ko sambela pona ko longole lokwana ou bien ça message mon soso bande ko ngai bo comprendre si j'ai un message à biso papa ne a mis ce message o epesi biso to analyser to comprendre est-ce que papa a mis biso la bonzambe to nini alobi mutu nyonso o azolanda ba messager mutu nyonso o landa ba messager sont déjà ya Kasai et na Kasai baza batu oyo bawane ko adorer
ba nzambe abikeko. Le premier sorcier comme à lobby sont des Kassaïens. Alors to éviter bande ko ngai o zo na monde entier. Est-ce que papa na biso matin na ye ezali pona kofungola kolongola ba équivoque to ba o ezala comme ba problème na kati ya ba église. Alors ceux qui ont landi yango oyoki yango na morceau muke to zuto analyser ce péché sengonde ko ngai contacter biso na façon ya bien sans polémique tozali basé na nzambe. Ils ont message au bimi, ils ont prophétie, mais ils ont message au pasteur à lobby. Tout nango, c'est pas que non to finga, non. Je respecte au nom du Seigneur Jésus-Christ le Créateur au sacrifié qui. Je respecte l'église nyonso. Je respecte mutu nyonso assemblée nzambe. Mais à travers message ya papa et puis si mutu mutu mais à réfléchir, to mais à kotala est-ce que ça nini na sima message oyo. Alors ndeko landi ngai ça fait longtemps la masulté mais à cause d'un message oyo et pesinga ndakisa ko lakisa bana nzambe que non il est temps mutu à saisir opportunité et ko c'est convertir toi à confesser à longola mabe à kena bonzambe à solo il est temps de konangai partout aux ali ko ba ke nzambe a bomoyi aza posa na yo il est temps de konangai ko tika mabe parce que vanité de vanité ce qui ko na biso zaki ndoki ce qui toyaki na bango ya kala tango tolongoli yango tolati elamba sika et nzambe a revêtu biso o nzambe alakisaki Ezekiel mikuwa o ezalaki place moko nzambe na biso Ezekiel apesi mission alakisi Ezekiel pe apesi mission que lobela mikuwa esanela tanzoto pourquoi pas biko na biso pe la tanzoto mabe ya Congo elongwa pe tozwa semence ya malomo bandeko nanga na zui message oyo na me ya ko partager un message oyo moko na moko à comprendre est-ce que na katia thème ton message à papa na biso par rapport à messager au bande ko ndema Branham na bande ko mususu oyo ba iko ba chantre est-ce que tozana réclamation familiale to ezali loko moko e simba biso est-ce que nini o ezali mais que l'Éternel Dieu tout puissant a mis ko sungabino l'esprit de discernement pour comprendre message à papa Nabiso. Alors invité votre belé pour partager massivement et pour commenter pour toi réellement c'est quoi but il y a message oyo c'est quoi ils apprennent ko kabola ou bien pour avoir accès mon côté quelqu'un qui ba bengue tes placements ou bien ils ont révélation ou bien ils ont message ils ont dit non a mais ko partager en pour ba toi comprendre ou quoi. Alors bien aimé dans le Seigneur partagez massivement message na biso nous avons mon abino et toza toujours abino ensemble na bonzambe ne to kolonga donc to finga te tozali bana babi poto na bokonza likolo to tozali bana mike poto na bokonza likolo et nzambe za pona biso et nzambe otira biso te. En tout cas, dès qu'on a partout dans le monde entier, abonnez-vous massivement et vous partagez beaucoup comme la biso. Oyo bo comprendre na obo comprendre te nzambe a orienté a fond la bino bomona nini oyo mabomba mi ya message ya papa na biso oyo apesi nzambe a pambola bino nzambe a bino toujours la bino ensemble ezali homme de Dieu Emmanuel Djanga o ali kopesa bino na ntango to moni message il fallait to me kopesa bande ko musu ba comprendre alors ba commentaire na bino o aza posa peut-être amia ko lobela papa mabe o historique aya ko ibisa biso nzambe ya mawa akozala toujours simla bino. Merci na ba oyo so landi biso na partout dans le monde entier bo ba ko s'abonner ba ko commenter et ba ko ya ko lobela na malamu pona o Italie créer kolo be baluba alors à distinguer te alobi baluba mouvement te akalanga te ya chika pati alobi ke baluba en général alors nzambe apambola biso to comprendre je sais que de ba homme de Dieu nous va comprendre et pourquoi tout ça l'émission c'est pas pour le salut mais juste to longola équivoque oyo papa a mis et un sujet auto analyser peut to nzambe asunga biso si un problème to bien kolonga problème la population ba fungoma et ba kene de l'avant. Dieu et vous bénisse abondamment partout vos alliés. Amen. Bonjour, Nabalandinho sur Radio Télévision, bonjour, bande quoi TikTok, bonjour, Nabatou, Balandabiso partout dans le monde entier, bande quoi trouver une photo sur la des Cambo, il y a pas promotion na communauté congolaise. Donc, tu es pour la communauté Nabiso, pour la promotion, et puis là, on a eu au TKK, marchandise, on a eu au Nyonso, à la promotion.
luka biso to solo promotion na TikTok na biso pe na YouTube na biso et on to sengi ba congolais nyonso partout vous allez oza na posa ya produit na yo etambola biloko na oza nango etambola to solo promotion na prix ya kitoko parce que neza awa toza posa ko sunga ba congolais partout bazali na biloko basalaka ba mona clair veut dire to fongoli porte pour na mututu oyo aza na posa ya publicité toko promouvoir biloko na otekaka ba produit na yo otekaka nzambe alola ako venir par rapport ya bande kolanda biso ba partageaka baso ma produit oyo ozoteka yango toye et pas ya mutu nyonso aza na posa ya promotion ya produit na ye oyo atekaka ezala savon ezala mafuta ezala ba produit oyo kosunga bande kolanda biso ba tâche ya banduta oyo ya kosunga pona komela neti biso moko tokosala bino ba promotion pe ya kolakisa bino bakisi ya kosisa poison na kati ya nzoto pe ya kotraite makila na biso yango tosengi ndeko nyonso partout ozali contacter biso na kati ya chaîne na biso partout tokosunga bino eza ya bino simple ndeko oyo asalaka toujours na bonzambe toza tofungoli porte na mutu nyonso a contacter biso po tosalela ye promotion ya biloko na yo oza na école oza na flat hotel na yo ozali na oza na service de traiteur toi oza na malewa na yo oza na nyonso oza na posa pour na promotion na ba congolaises bao tout banda biso ndeko contacter biso tokosalela yo promotion wana merci na ndeko nyonso à partager merci na mutu nyonso oyo akozala intéressé contacter na kati ya Radi TV4 ezali TikTok na biso pe na Radi télévision ezali YouTube na biso Radi News TV ezali bongo page Facebook na biso merci.